Salut les amis, coucou. Bonjour, bonsoir, Mabino, Balandia Xla TV. Coucou les amis, coucou. Vraiment, na pesi bino mbote esika nyonso bozali. Vous abonnez massivement, abonnez-vous massivement à notre chaîne pour vous rater ba émission na biso mususu oyo ekoya. Baba j'aime na bino et kosala biso malamu, bo partager ba vidéo, bo tia ba j'aime, ba commentaire na bino et kosala biso malamu. Coucou, salut Dorcas. Coucou, papa c'est bino bambote na lingi bino mingi. Lelo na ye kolobela likambo ya jalousie. Lelo pena to sola nana. Na ye pena kolobela likambo etali jalousie. Bandeko. To mona biso mo mukili ndezo kende. Batu bakomi na motema mabe lokwa likambo susu. Bino bato bozana jalousie envers baninga. Bino nde na ye kolobela. Vraiment soko zana kati a otali vidéo o changer te. Aya ya Luka délivrance. Luka délivrance ndeko. Vie changer bato comme Luka nzambe na ndenga solo. Yo ti lelo Luka ka nzambe na ndenga ba aventure. Bato comme Luka nzambe na ndenga solo ndeko. Yo ti lelo o Luka ka nzambe na ndenga ba aventure. Il faut meka ko changer. C'est pas bien. Il y a jalousie makasi na baninga poani. Muninga somba boyo muteme baby. Muninga sala boyo muteme baby. Yaya. Eza batu musuba otika mbetu na bango tongo. Otika mbetu ne 5h, 4h, 5h. Alamu ki pa tangi Bible na zupeta ensemble la. Ake Luka mbongo. Après le losa so mwa mutukane bien. Après le losa lati kitoko yo esiko za muteme baby yo. Yaya. Peut-être que yo kenda apata musalate. Peut-être effort ya salaka yo ebi atande basala ngote. Mais zoua pourquoi? Pourquoi ni jalousie na badiloka baninga? Pourquoi ni kafo yondo za la jalouse? Pona nini? Ata yo mukonde konanga problème o nini na yo? Yo li komona baninga balata bien te. Yo li komona muninga sombelo kwa sikate. Yo li komona baninga ba voyager te. Yaya. Est-ce que tu as bota qui maman banga bandolo ba ketende nga boti avant ya bonga fo yo no obonga. Yaya, il y a des bateaux bazo bondila na ndenga solo. Eza ba tumsu MC yo la pongi na olali na yo e banda 21 ti lobi na 10h. Mais za ba tumsu ba olala ba kata ba pongi 0 airport ya mabolongo na si. Abondela. Après le loso nzamba pambolier yo mutemi baby. Après le loso nzamba pambolier yo place zaki ki fianfita na mutema. Ndeko na ngai to kende wapi? To kende wapi? Tika mutema mabe, tika likunia eza malamu te. Tika likunia mutema mabe futaka te. Mutema mabe ana litomba moko te ndeko. Sorry nakanga na porte pour makelele déranger ngai.
mutema mabe yango ya nini na baninga ya mutema mabe yango ya nini ndeko na ngai yo liko mona baninga babonga te yo liko mona baninga balata kitoko te yo liko mona baninga basasa ta ba fête anniversaire te koma ka so muto sala fête anniversaire yo muteme bebi yo muto pesa kembo tanga ke luka mbongo na zana yo tanga tsaka mabolongo na setongo midi poko ko bondela yo zalaka ya nzambo osalila te po mutema beleki o sambela menzambo osalila o te vino e changer te po mutema beleki po yo sepela na bolamo baninga te tant nzambo pambola baninga o pambola te po ba critère na yo ezo sepelisa nzambe te o silisa l'église o bandolo ba nzambe zate tika na kende koto nzambe zate tika na kende koto changer comportement tala no bizaleli na yo tika likunya na baninga ya tika likunya na baninga vinyos yango yo lingi ko muninga sepela wapi vinyos yango yo lingi muninga tambola ndeni poso muninga sali bo yo mutemi bibi kale zaka so muto kende poto binyos bibi ke muto ke poto melelo ko muto ke poto ke ya kubatama po mutema mabeleki ndeko na ngai nini kaka na mamba baninga ndeko na ngai nini kaka na bafera bato eza batu ba osambela nzambe na ndenga solo bazali bato pena ba osambela nzambe malgré tona biso bata masumi mais ba osambela nzambe ba respecter ba norme nzambe osaela bango pourquoi pas yo mutema mabeleki yo ata mutalati kitoko yo mona ngo kama be simbi nango yete ya po yo ki mutema pasi o muna mutaso mbeloko komi biso to kufa na biso malgré to kufa mais tant on a bon mo etika to sepela longola jalousie na baninga eza malamu te ya longola mutema mabelongola keto na mutema na yo longola keto na mutema na yo sorry longola keto na mutema na yo ya eza malamu ata mukiete yo jalousie tina bana baninga mutema mabe tina bana baninga ya nzambo pambula bana ndeni muko mususu nakutana bato mo bauti ngomba bauti pena ngomba muzembeki kosambila mama bakiti pa même ata 20 minutes na esiko bazala kiti bakoma na sewa na babanda kotonga yango yekuta laksani yango yekuta na tuni bango ya bauti wapoto uti ngomba na leki na kaka bauti ngomba kosambila me bakiti babandi kotonga nzamba oselo ndeni oko gene me nzamba oselo te po mutema nuza mabe olinka yozwa misala ya baninga olinka yo sala lokwa baninga yo sala lokwa baninga muto asana bureau yo mutema no ekufi emsu yo oyebeta nde bamanya ordinateur te mais yo posa na yoka oke kosala esika na ye ke musala na nde feza na uyanga ezala ya yo ndenge nini ya ordinateur apambo oyebeta nde basalela yango te mais yo posa no kozwa musala na bureau poko bano finaka ordinateur banda no koyekola Ouvert na mboka baloba anglais, mais anglais okomo yebite. Anglais olobo yebite. Mozo envier kaka yoka posa no dozwa musala wana. Musalo muningo sala yango de posa fale yozwa. No yebi oloba anglais te boko anglais te ata yo moko. Bandeko. Luka o changer. So pe no za o landa video o. Senga mawanzambe liko na yo. Senga mawanzambe liko na to bondela mingi nzamba osela biso te po mitema na biso ya mabe. Okenda ke église chaque jour. Yo tonga na pasteur na bino. Pasteur atei bino mais soko simbi ko tonga e. Ya. Kisongi. Muninga lata mwela mbana ya
muteme kufi yo poso mi boma. Omona muninga tambo na mutuka na ya matisi volume tina suka yo place ozaki yo kaye vantar azole kalinga batonso ba mona yaya tika ye nzamba opambula ye za vantar te za vina ye nzamba opambula ye olinga mema mutuka ngo wapi atambola na minuit te fa tamba na kana moi tika ye nzamba opambula ye ndeko changer comportement na o changer bizelo nous za mabe bizalino eza mabendeko. Mais quand on change comportement yaya, on vit qu'une seule fois. Bando sambe na solo pour que nzamba sali lo mamba malamu. Mama, isa batumsubo pesa dîme. Akende musala le premier til le 30 na fin du mois j'ai 10 mina ki pesa. Yo ata 10 mo yebonde ba pesa ngo, oyebinde ba pesa ngo te. Mais mutema mabe mutema keto oni kumona mutu abonga te mutema no mabe jalousie mal placée pour nos sepla na bozua muninga te jalousie mal placée yo linka mutu onso zande mona yo Ulika mutu nyoso faza ndemo na yo. Ta eza batu msu na viko, ba porta batu implice me ba longola batu implice. Ya Lucas koza musika batu wana. Batu ba yaka na via batu po ba longola. Ule ya matisa o maso longola, ulukoza musika. Ya ngwana na lubana no Ta nzamba opambola kabiso. Il faut to luka pe ka to zala na relation na batu de ba pambwama. Vie za pasi yaya. Vie za pasi ndeko nanga. Ndeko mwasi ndeko mubali. Vie za pasi. Tika jalousie na baninga. Tika jalousie na baninga. Sambela nzamba selo ndengo sela batu msusu. Yika mpiko frère Patrice Ayembi. Sambela nzamba salela ndengo sela batu msusu. Tika mutema keto. Fongola mutema na libere mutema na yo. Libérer mutema na yo longola mutema mabe longola mutema sanduku o lata ya mabe yo makamba batu kaka yo nde mutaliboso okena ndaka muninga yambio na ndaku ne beta onko bimi bandi kotonga koloba biloba mona ki kutu te ye kutu boye kutu ya yo lingini ya sa salite lo kwa yo lingini asala ka lo kwa yo pwani yo linka batu nyonso baza lo kwa yo. Changer comportement ndeko. Monde déjà ko évoluer, changer comportement. Nzabo pambulo, to saka na comportement na. Nzabo pambulo oti. Changer comportement yaya. Tika violande la ba via batu. Ya malamu te tika muta sepe na vie na ye. Tika muta sepe na vie na ye, on vit qu'une seule fois. Tika muta sepe na vie na ye, nzabo pambulo tika sepe na vie na ye. Yo nyonso yo koma pasi. Muninga ta sombelo ka moins cher à lati. Yo kaka mabe. Yem ta kufela kone kulusu. Ozo mona pasi lokwa yem ta kufela kone kulusu. Yaya to changer comportement. Changer comportement yaya. Tika mutema mabe mutema keto tika. Tika motema mabe ye kola la mukana butunde baninga balamuka o sambela tango sambela pe changer pe comportement tika kisongi ya muninga ke luka mbongo na ye tongo poko ke luka mbongo na ya tiki bana na tiki libota na ke luka mbongo na ye ale soko ba sepela na vie na ye yo mutaketo ye onje tanga luka mbongo ne yo zalaki. Botika mutema mabe ezana importance moko te ezana litomba moko te bandeko botika mutema mabe ezana litomba moko te yaya ezana litomba moko te to sambela nde nzamba changer ba vie na biso ya sambela nde nzamba changer vie na yo
longola makamwa miki ya nuzana obando tambula sko na volonté nzambe tambula ndenge nzamba zo lingo ko mi tambusa yo mbote senga nzamba tambusa yo na lolenge na ye longola libaku liboso na yo soko tiki ko tonga baningo komo sepela na bozya baningo mona nzambe pe ko pambola yo vraiment la sepeli ya lelo zaki kana lobela ka likamba jalousie de ko changer si ko zali changer vraiment si ko changer et uzala malamu mingi na sepeli makasi na bao bazolanda ngai na pesi bino ba gros bisous ba nyonso bokolanda ngai na pesi bino ba gros bisous vraiment nzamba salela pe ba o ba kolanda nga ba o bazape na mutema wa mabe nga na lobeli a nzamba sala to changer vraiment na sengi pena nzamba salela bato bana mitema mabe ba kolanda ngai bato bana mutema jalousie nzamba salela bino bo changer vraiment bo changer comportement bo sambela nzambe na ndenge ya solo. Comme ça, vous avez changer na bomo na biso. Vraiment, na sepeli, un grand merci à toi, un grand merci à toi, Balobi, biax, nde makambo. Biax, nde makambo, maman la Silva, la baronne, un grand merci à toi, vraiment. Na sepeli mingi. Merci beaucoup à vous, Papa Lucien Malela, na pesio, merci vraiment pour notre soutien na yo, na sepeli vraiment makasi, na sepeli na mona ki surprise na yo, vraiment merci beaucoup, merci na yabi yango, merci, na pesi bino so ba mbote boza tellement ébélé, na pesi bino so ba mbote sika bozali mbote na bino mbote na leli bino mingi. Bozala malamu. À la prochaine émission. Bisous, bye.